mais tokoki ko analyser ensemble cancer ya anis et koki ko ya na vie moi la mobali koma. Premièrement toyebi malade wana naza médecin te mais selon ndenge na monaka na ba sexologue souvent de baloba ba pointaka mingi bato bazaka ba homosexuel ou bien PD bato bazaka ba PD mibalo mi comme ça basi ba changer nature ya nzambe na ba vie na bango lokola bango ba corriger nzambe nde mingi bazwaka cancer ya nini ya anis parce que ezali voix oyo bango bakenda ko ça ba besoin na bango nzamba talisaki mingi pona ndeko da Costa. Okay. Nzamba talisaki nga mingi pona ndeko da Costa. Nzambe ayebisaki nga na talisa ndeko oboy abima na nzela ya mabe toza koyebisa na ba comédien bandeko na ngai peut-être oza na besoin apparition oyebana ba mona yo oza comédien eloko zo mema bino bongo ba envie yango zo mema bio boke banda kwa nganga mingi bakoy ba PD mingi bakoy ba lesbienne likolo ya ba action théâtrale. Moi, surtout sur ce qui concerne de messages comme ça, je suis trop sensible. Yeah. Est-ce que vous avez eu quand même le temps de chercher à contacter mon frère, l'artiste que nous appelons tous coach d'Acosta pour au lieu de passer à la télé? Ce n'était pas important d'avoir... la télévision. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les abonnés de Super Promo 243, Bino Bayebolingaka, émission Oyo. La maturité spirituelle Nanga Mouya Top Media Télévision, Boye Imalamu, émission Nabino et Bandi, voilà. Moussala et Bengi Bisso Lisusu Awa Mokolo Alelo, Ngaina confrère Nanga Ivipan, to Kebongo, to Sokoli Mai, to Kekoluke Labino, évangéliste Miché, l'homme de Dieu. Je pense que passage Nae Nyonso Baretombe et Zalaka sur le plan spirituel, Nabokasi, il y a Nzambe. Voilà pourquoi Lelo, to Kekoluka to solo la Makamboyo, Ezo Bimisa. Ba souci est belé, ba problème est belé, ba nananza me ba luka moye ba zoa ba solution na bango. Nous avons appris que l'évangéliste Azali pe na ba révélation sur makambo ezoko komela ba nananzambe ba comédiens, les artistes et musiciens, ba chroniqueurs, ba chroniqueuses et puis Azali pe na ba garde-fou. Oya lobi était ensemble ici avec les enfants de Dieu à copier sa ligne de conduite pour que mabe au diable azo koluka kosala na nzela bana na ye ekomela bangote. Voilà, nazali na Ivipan Mika bino bozali kuna derrière la caméra bo fungola biso na luka moina pesa ndeko Yves Maloba avant to luka to pesa évangéliste Maloba poto bande émission na biso. Ndeko Yves mbote ndeko tadi mbote na bandeko nyonso bozota la biso partout dans le monde na Super Promo 243 na Top Media. Alors toza ensemble comme d'habitude une nouvelle équipe de Torobaga avec Tadi Ngalafa, Tosaka Moussala et surtout puis ces afro na ba chrétiens to éclairer bango par rapport à ba dossiers différents dans la table na lelo. En tout cas merci na mon mboka Tadi Ngalafa. Voilà, Mika toko kendepe moi na lombango charo bokozo la biso évangéliste to pesa epé maloba une façon ya kofongola émission o mbala moko. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour papa Tadi, ouais. Tadi Mbala. Ngalapa. Okay. Merci beaucoup l'opportunité ya kosa l'émission lelo. Okay. Nzamba Pambolo Makasi. Ok, voilà. Est-ce que tu as cette émission Nanzela Losambo? Seigneur Pambolo émission lelo pourquoi lelo na sengi bana no nyonso bakolanda. Émission lelo bas sepela ba pambwama un plus bakisama wezali nzambe te za musika et bandel kino suka émission oyo bonzambe la bonzambe rené le siko na komba Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, la toute première question. Nazoya tout droit, parce que vous avez toujours de messages Dieu m'a dit, j'ai vu. Nzambe alobi boye. Selon vous, l'évangéliste, c'est quoi la mort? Est-ce que ezali normal te que mutu akufa normalement lokola Nzambe atindio na mokili pe azuyo? Liwa bongo ezali. Na lobaka ngo plusieurs fois. La mort est naturelle. Mutu to okufa, ngana okufa yo okufa. Mais il faut batuba retenir que liwa ezana ba tana yango sengeli e na via mutu. Mutu faut à vivre na ba année o nzamba tindi mutu asala mukili. Mais loko soza ka mabe makasi o ekota ka mukili abuto kota kindoki
soki muto akokisi ba année o nzamba loba ki ta sala muto longwe na mukili. C'est par là nde to mona ke to benga ngo la mort précoce. OK. Bible lobi na biso mutu fa vivre 70 ans 80 ans. Selon Psaume 90 verset 10. Bible est ajouté mutu fa vivre 120 ans. Selon Genèse chapitre 6 verset 3. Mutu fa vivre 120 ans. Mais lelo omona mutu azokufa 20 5 akokisa ba année o nzamba lobi na Bible. Bible tout ni biso motuna na Ecclésiaste chapitre 7 verset 17. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ozokufa avant pona nini? Et loko nini osala ke mutu alongwa avant na mokili sans que atteindre ba objectif o nzamba tinda ki asala. Eza ba question. Premièrement, ekoki kozala marche à mutu. Au Bible lobi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Bible a ajouté dans Romains 6 verset 23 car le salaire du péché c'est la mort. Soki mutu otambusa vie na masumu akolongola na mokili avant sans que atteindre ba âge auto uti kotanga awa na Bible. Ezaka ba cause mususu ya mutu emoko. Deuxième cause ezaka bitumba. Soki na via mutu. Mutu musu aza kombati makasi parce que kati na ye bato misala ya mabe bandoki bazomona étoile nzamba tie. OK. Siko mutu soki aza komi batela tie na kati ya losambo bitumba tango tele makawana. Soki mutu aza na prière tendo mona ka mutu aseni akei mutu akufi avant. Ngana mona batu bantera bango na ba prophétie. Akufi akena sa mabele na bilaka ya nzambe. Pona nini? Bazolobela ke mama nzamba kotombola yo papa nzamba azosalelo makambo. Oza na avenir, oza na étoile okobonga. Oza la source ya bato belé ya lipamboli. Mais mutu azo comprendre te. Donc bitumbe telemi sans protection, mutu aseni mutu akufi. Donc wana pezali ba manière mususu esalaka ke mutu alonga avant na mokili sans que atteindre mission o nzamba tindaki. Or moko na moko ndenge toyaka na mokili. Muna mutu aza na mission na ye. Il faut aussi ça yango ozonge pa na nzambe na boboto kimia liwa bonzambe zali ke na ba âge moko rassasié okufi tango zokufa ke na kimia sans que obanda kolelaka lelaka. Omonika déjà mutu so abandi okufa. Et nazomona batu batelemi nazomona batu mo balati mwindu osomona daba liwa bongo etalisaka esika mutu ana kokende bonzambe ezati batu ko ba ale moloto tonga zokufa mona ba ange nzambe ba ya osomona. Cela montre que mutu ana ke directement vers epai na nzambe. Na ba Bible tomoni mutu lokola Étienne tangu apôtre Paul azo lapide azo bomaye amoni mapate fungwami asengeli bato bazo bomaye bolimi sepanza. C'est ça otozo benga liwa outi epai na nzambe lole ko fungwama. Mais ba otozo mona lelo il faut to examiner to yeba est-ce que yemo ka fungoli porte ou bien eza bitumba vina. Donc eza ba question na ko zoom selo. Merci beaucoup papa Yves pour lobanini. Na ngi nekile directement na poison pour tomoni yango dezo régner à ce moment fléau oyo esali moi ma bezo boma vraiment bandeko bele bazotika biso na ka de notre chiko toyebaki poison et comme cancer ya anis lelo ndeko atiki biso na bite est-ce que tokoki kope ko ndima ete poison spirituel ezali ndenge lobi bato bazokende mo avant ya ka de notre chiko prophète abimaki abindeko chiko akufa susu te question mpe natunaki yango lote quoi yaki prophète na en fait aza pembeni ka wana na kauka na bosoni komona ye aza jeune na bosoni komona ye pour na respect pe na ye to je sais pas pour na respect na ye abaki ndeko cheko kokufa te mais ndeko akufi question nazo zongisa ngo pona nini o batebele bazo ndi malisusu bino bosani nzambe tina ba dire na bino ndeko kokufa te mais ye akufi en fait analyse le ko sala premièrement faut weba pona ko pesa prophétie. Il faut réellement Saint-Esprit à l'obéla. Pour na mutu. Nga na zana do un profession na monaka. Mais na ko balancer message d'un sentiment. Pour tant autres traverser le temps de la fin. Bible lobi dans Matthieu 24. Dans les derniers jours, il y aura plusieurs faux prophètes. Ba faux prophètes ba obima ebele. Yango moni nzambe azako lobela bango. Mingi na Jérémie 23 nzamba lobeli ba faux pasteur ba faux prophète o bazo prophétiser na ba pensée mitu na bango
nzambe alobeli ete mais abalancer pour bamoni aza super. Ce sont des genres de prophètes au temps de la fin autozo vivre à cause de la visibilité bachaika babengaye a balancer le nzambe alobi. Jérémie 23 ndenge Bible lobi nzambe alobi malheur kolanda ba faux pasteur ba faux prophète bazo prophétiser na ba sentiment mitema na bango mais ngai nzambe la lobeli bango ti omoni ndeko alobi na minimiser te liwa ezali ndeko na biso o ndenge papa na biso Tcheko ndenge akufi liwa ezali mais na lobi yango plusieurs fois poison ya molimo ezali ndenge sida kindoki ezali ndenge ba malaria kindoki ezali poison pe ya molimo ezali parce que diable a modernisé makambo lisusu ndenge technologie eza ko évoluer il faut boyeba que technologie ya monde ya mokinde eza ko évoluer mais la plupart mususu bakena ko luka na source ya ténèbres vous comprenez alors ndenge technologie eza ko évoluer na monde il faut boyeba que makambo pe ya molimo eza ko évoluer comme pe na ba dimension moko plus élevée biso pe bana nzambe il faut to intensifier prière pour te contrecaler, quoi attaquer, quoi bloquer, bah plan nyonso malgré bah développer, misala na bango mais biso tant la prière tout télémi. Prière est l'équipe technologie actuelle. Donc yangwana, lion de Colombie et le moins poison comme cancer anini. Il y a anis. Mais to ko analyser ensemble. Cancer ya anis. Et ko ya na vie à moi la mobile coma. Premièrement, toyebi malade wana naza médecin te mais selon ndenge na monaka na ba sexologue souvent de baloba ba pointaka mingi bato bazaka ba homosexuel ou bien PD bato bazaka ba PD mibalo mi comme ça basi ba changer nature ya nzambe na ba vie na bango lokola bango ba corriger nzambe de mingi bazwaka cancer ya nini ya anis parce que ezali voix o bango bakenda ko ça ba besoin na bango. Mais en réalité, ton médecin Zoloba, que ndeko na biso a eu cancer, poison et comme cancer. Mais il faut qu'on ait bas. Est-ce que c'est réellement un cancer? Pour diable, na loba ki bien maladie ndeko eza ya maboko ya bato. Diable akoki ko humilier yo na dernière minute au kufi bemelo pe yo kisoni. Ba pesio ba pesio image moko o tikale ko zala na mokilité. Parce que maladie kindoki ebimisaka ba tête ebeli. Eko ko bimisa cancer ya nis ne balobi, eko ko bimisa eko ko développer ba biloko belé mais ça ko noyau moko ya sorcellerie. OK. Vous comprenez? Oui. Donc malgré docteur alobi bongo, est-ce que vie ndeko na biso atamusaka vie na ndereni mais ngana ebi kenzambe nda ebi marche na biso no sula mokili. Ezala yo ezala nga muta ebi nde totambola na sela moyi eza nzambe. Docteur akoloba mais docteur aza nzambe ti. Parce que o ya moni mais origine eloko wana ayebi yango te sike wuti. Juste après opération ndendeko ayeko kufa. Donc on va faire l'opération samedi. Voilà. Dimanche très kitoko babimisi michopo libanda pour ça la selle. Voilà. Ayeko senga eloko pe akolia mwa muki alie na ye abimi abina kokite na kati ya hôpital na bima libanda za mwa mupepe libanda. Abima to solo la. 19h libume bandi ko vimba. 21h abandi ko lela lisusu. Bakoti au sel les obimate allez baseng sur moi qui si moko na papa ba docteur basali tout ba qui seye asali moi petit besoin ngo voilà et l'équipe après à partir de 0 RND situation comme ma belle juste sur le cas ndeko ayo pour faire 3 heures est-ce que tu vas ka bondoki wana o comédien wana mema ki ndeko na biso et c'est là qui li passe ya tête le temps li passe yende sali ke ndeko atika biso ezali babiloko ya monde ya butu bato babela maladie ya bandoki nde ba comprendre makambo na zoloba parce que ndok mutu mitema mabe soki alingi asisa yo a finir na yo so akena ndako nganga ko travailler vie na yo so ozala bonzambe te makambo wana o basali ko simba yo soki simbi yo ekoki ko bakoki ko manipuler yo bakobi miso même sida kindoki bakobi miso même cancer bakobi miso net estomac parce que ngana za nzambe te pona juger marche ndeko mutu ayebi marche na ye ntango azalaki na mokili ezalaki nzambe nde ayebi me maladie wana ntango papa Yves ozoloba ndenge docteur alobi
il faut kobondela nzambe esi réellement koyeba est-ce que marche ya ndeko azalaki mpe ndenge nini tokolobaka teke azalaki malamu mpo akufi lelo azalaki mutu azalaki na mabe na ye azalaki mpe na malamu na ye ozo comprendre neti yo mpe nanga toza na mabe toza mpe na malamu mais il faut toyeba bamaladi ndenge ezobima bongo moi etaki un homme spirituel nazo comprendre na facilité ke eza biloko ya monde ya butu ebimisaka batete ebele ya maladi na banzoto ya mutu bakobwaka estomac na nsima estomac ebongwani maladi ebongwani batension ebongwani basikre tout ça ezali bapla mpo ezali babiloko kindokesaka bongo mpo nazwaka occasion kosala émission na ancien occultiste moko sorcier ayebisinga biso ntango nazalaka ndoki soki tolingi toboma mutu maladi tokobwaka na nzoto ya mutu eyoza maladi moko botraite yango après ntango ezosila ebimisi eloko mosusu botraite mosusu wana ebimisi eloko mosusu kaka bongo c'est de la même façon esali ndeko na biso Tsheko lokola mutu nde akendaki na ndako anganga kobwaka maladi famille na ye mpe na kati mpo bafamille nyonso kindoki ezangaka te biloko wana tu fo to épargner famille te to épargner mpe marche ya mutu te nyonso tu wana il faut kotala yango na miso ya molimo yango moni lelo ndeko na biso akei donc ezosala mpasi epesa mawa toza koyebisa na bacomédien bandeko na ngai peut-être oza na besoin apparition oyebana bamona yo oza comédien eloko ezomema bino bongo baenvie yango ezomema bino bokele bandako ya nganga mingi bakoyi bapede mingi bakoyi balesbienne likolo ya baaction théâtrale ekeno wapi bamonzo bango bazokota bazopesa bao condition eloko moko eza nini impudicité yango moni na kati na vie na bango baza na kindumba makasi bazolinga na bango do potanage eza wana so mpe moto maladi aza wana bakaboli loko ezaka makambo butu na maladi na mabe nyonso potanage eza wana yango ozomona bazokufaka malembe bazokufaka avant tala bamare na biso basaka batheatre na ntango akala na groupe salongo mama bomengo aza na Hollande akoma mosali ya nzambe munene mama bomengo na groupe salongo akoma mosali ya nzambe évangéliste bamama na bakufi te pourquoi balekisi jeunesse na bango na théâtre boeti na nde bakomi mikolo mo nzambe abengi bango bakoma mosali ya nzambe pourquoi bango bakufaka avant te na bepoke na bango tolelaka bacomédie te bamama mabele bato baza ebele d'ailleurs na yo tokutana na vie na biso kwedi na 24 heures avant-hier akoye mobange mazali na bojeunesse na bango biso tozalaka bala mike totala bango na OZRT pourquoi l'époque wana ya mobutu na époque akala bacomédien ya jeune bando kufa te kaka na monde ya lelo quelques-uns neti banani ozalaki na rage ya lelo mais est-ce que eza mpenza na impact chaque année faut boler la comédien ndenge eza lelo ya sikoyo komi mwa passe mais tomoni mpe mwa désarroi mongo eza na kati avant qu'il a tiré la tadinga là pas maman top très fâché par rapport à la contribution à l'artiste comédien et Salema Kité a lancé message Marie-Jeanne et puis Nénéa bandeko mosusu mpe s'en charger na ye basepelité kozwa na vraiment ezali depuis kende rapso Tsheko matona atikaki biso nayebi te désarroi wana zizani wana koswana mpona oyo etali bongo mort ya ndeko na biso Tsheko koto oyo bandeko mosusu balobi contribution ya bacomédien ezalaki te balingaki ndeko na bango te koto balobi bayebisaki bango te nayebi te ndeko na nga ivipan lelo na oyebisa yo oyebi monde wana tellement lokwa bango bayebi nzambe te bakozalaka bongo na baconfusion contribution oyo bango batelemisi lelo mais pourquoi pas ntango moto azalaki kobela basalaki yango te ozomona ndeko wana nalobaki bien ntango bafrappe eloko wana batie esprit moko kati na erendre ye akoma isolé na environnement na bato de manière que ntango akokufa nde bato basutuki sikoyo lelo ozomona bamama wana bazowelawela pourquoi bakomi na eta wana parce que bango marche na bango mpe ezozala bien te il faut bazala na mawa ya ndeko atiki mais bango ekomi sujet ya koswana makambo kowela kosala titani ekre koswana moto akufi ozomona ke nyonso wana ezotalisaki kibonzambe eza te e papa ivipana yo okutanaka la bamama wana fo koteyaka bango bisa bango évangéliste Michel ayebisi bino oyo nzambe ayebisi ye
batika bankisi banzela oyo bakotaka bandako nganga. Eza na moko eza na comédienne moko abenga akoya dimanche l'église ebisinga évangéliste na landi yo na émission tosalaki yo na nga na yo première émission tosalaki abi na landi yo nakoya obondela mpo na nga nasalaka na groupe théâtral moko na otanga kombo te mais nazwaka barole te bato bazwaka barole bato oka toyokaka bango bakotaka bandako wana bagirgi ozomona donc baartiste comédien likolo ya vie pressé likolo ya apparition batanga kombo na ye ayebana asala kombo il faut rapide à recourir na ndako nganga na la biso po bongo faut kota ndako nganga okota ndako nganga ou bien comme pédo lesbien ndeko lango zo réduire batana on a se na moyi yango moni lelo oyo bandeko bele bazo kufa la monde wana manque ya bonzambe manque ya kotamwa na nzambe longo yango nde sala bilombo beaucoup ça le quoi pasteur de la foi te vous comprenez asa exemple moko à suivre pour na ba comédien nyonso donc loko nzambe azolo belanga pour na bango yango. Voilà, merci. Moi je suis beaucoup plus spirituel. Yeah. Je pense qu'on vous appelle l'évangéliste. La place de l'évangélisation sur tout ce qui se passe au milieu, il y a des comédiens, au milieu aussi il y a des journalistes. Ouais. Yokipe Yotangi, papa Nabiso de la foi, Azali Mokope, Abima, na Libumo, Yabandeko, Basalaka, théâtre sur le plan professionnel. La place, il y a évangélisation et la place, il y a évangéliste Miché, Namakamo Nyonso, Ezanin, pour que les enfants de Dieu bénéficient de l'orientation, Oyo et Koku pour apporter en plus, au lieu seulement que les autres continuent à condamner. Et là, on a vu ça, un tout d'abord, bazongela nzambe, basa musala bango ba associé vie de prière. Ngai, so bazan laisser ensemble la té, bok s'abonner rapidement na compte YouTube nanga évangéliste Kuchu TV pour bon landaka ba prière d'attaque. Na sala ba prière chaque jour du lundi au vendredi. De 5h jusqu'à 6h, de 11h à 12h, de 22h à 23h. On est dans compte YouTube. Au moins, nous avons sambe la mingi, makamuno nyonso ko sala ko simba. O sala théâtre ko simba. Nyonso ko sala e ko simba. Ndeko na otolo tout à l'heure wala sœur wana bi ayana prier pour ne pas comprendre que libana na nzambe bo moïsati. Donc concerne otali sa bango take nom de Dieu, ba abandonner kisi ba bima na banzela wana. Oso ba obima te. Bako banda ko continuer ko kufa kaka bongo kaka bango ba artiste te mais ezala ba politicien mboka na biso bo nyonso bo simba ba kisi pour manipuler peuple bo bima na ba kisi ba mort subite roya parce que nzamba zo telema pour na peuple na yi congolais zo souffrir mingi congolais na besoin à se retrouver na lipambo de nzamba pesa na mboka na yi mais tant que ça privé quelque part peuple azolela bino na ba kisi bambongo ya peuple bozo tongela ba ndaku libanda boso ba château nzamba kotelema c'est le moment bobima la banzela wana bozongela nzamba. Voilà, donc c'est un peu ça nzamba kotelema mais to landaki message na yo moko pour l'artiste comédien moko je crois bien zaki pa ndeko mso Chic Mukadi na chebiso télévision en fait zaki nini ngwa ko loba nani et puis ngwa ko te artiste nini o ba tengami na musala bango ya théâtre. Nzamba talisaki mingi pour la ndeko d'Acosta. OK. Nzamba talisaki nga mingi pour la ndeko d'Acosta. Nzambe ayebisaki nga na talisa ndeko oboy. Abima na nzela ya mabe. Parce que diable déjà simbi motema na makasi. Azolinga memaye a dérouter. Pe chemin na kokende. Eza chemin moko oyo et ko troubler vie na pe ko bebisa bo moyenaye. Oh, nous avons vraiment dans le raisonnement, nous avons vraiment dans le pensée approfondi, quand il tenait à Vinaï. Donc, nous avons reproché parce que Akeba, Abimisa le colonaye, Libanda te, parce que ce que le connaît, Libanda, malheureux Kolanda. Makamboze Belé, nous avons télé Singapour d'Acosta. Ce que Kolandanga a Bengangai. Po nyonso na ko kolobango ate na caméra soka benginga na ko pesa ba orientation ba directive parce que nazo mona motema na evo meza toucher azane loko moko oyo ezana bomo na ezo tungisa makasi ezo memela ba raisonnement ezo meme asutukaka or nzambe azo lingate
nzambe aza na besoin na ye makasi aza na étoile ya mosala na ye ya kopambwama makasi me monguna azolinga aoriente ye oyo eloko aza nango besoin eza mpa nzambe me soki ye atamboli na nzambe elongo je crois que kombo na ye koyebana lisu makasi mpe nzambe akopambola ye mpo na nsima ne bato beye bopambwama. Voilà, nazolinga tokabwana awa. Moi, surtout sur ce qui concerne de messages comme ça, je suis trop sensible. Yeah. Est-ce que vous avez eu quand même le temps de chercher à contacter mon frère, l'artiste que nous appelons tous coach d'Acosta pour nous au lieu de passer à la télé? Ce n'était pas important d'avoir... la télévision, et ça, on peut m'abêter. Vous comprenez? Parce que y a ebinga te nzamba ebi. OK. Vous comprenez? Nzamba ebi so comme on lelo to lobibo parce qu'il y a des choses nzamba révéler la biso. OK. Na beti pe loko makasi te awa, mais na beti ka ba point. Oyo ko interpeller abenga po message principal na ezali. OK. On a robimisango a boité za manque sagesse. Voilà. Il faut qu'on lukaye soka amoni numéro nanga abengi. C'est par là que l'hôtel ses frères tala botala bosala bokeba boy nde mutu akoki kokeba peut-être on ne sait jamais ko sauver ame mutu ezaka bien mingi zeloko nzamba lingaka biso basene to sala. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Voilà, mais est-ce que na kati ya ba attribution na yo lokola évangéliste, vous ne pouvez pas faire déjà un pas pour aller vers les boulots yozomona que vous avez la possibilité d'apporter lumière mon besoin na molili? Mais pour ndeko la biso d'accord ça. Voilà. Yo soza numéro no ko pesa nango après mission na ko contacter. Soki oyebaki ke to komba na point haut. Là engeza la kuna kalo baboete ngo pesa ka numéro na bengiye na ebise mais le quoi déjà question o eye un peu en retard déjà message ça balancé. Voilà, merci beaucoup Yves Pan. L'homme de Dieu, numéro de téléphone, prière et puis adresse, il y a Tonga. Et puis souvent, la prière, il y a midi au soir, on a bandeko, adresse et ça. Le problème est ça, papa Yves. Programme, nous avons problème, nous avons bandeko pour soutenir Evre Nzambi. Nous avons besoin d'un groupe électrogène. Nous avons l'église. Bato bele bayaka ba Jérémie bayaka je crois peut faire na biso pe akoya au monde sika pinazo kamba. Je suis évangéliste Michel, un serviteur de Dieu de ministère. Nazo kamba église naza responsable. Il y a communauté MED mission évangélique et de la délivrance. Naza visionnaire église wana mission za mapesi biso za ya délivrance. Ndeko église zone na commune ya Kinchi na commune ya Ngalema na quartier Kamunganga. Avenue Diantela numéro 14 car na areka munganga bien aimé nazo senga na bino bana nzambe bazana beto bayibi ko soutenir Evre Nzambe sur le problème ya groupe électrogène wa ko sombela biso auto yaki nango charge mati bien aimé ko semer na musala nzambe za kitoko pe ko créer alliance na nzambe c'est par la foi na bi ke moto a ko toucher a ko kota likambo nzambe ngona sambela ka ko salela yango bien aimé na sengi na pe na bino. Bon rejoindre nga na compte YouTube nanga évangéliste Ekuchu TV parce que tout ça la prière chaque jour du lundi au vendredi chaque 11h chaque 5h chaque 22h 1 heure du temps il y a prière d'attaque to bon de la capo ténèbres attaquer biso il faut to contre-attaquer to attaquer bango alors nzamba pambola bino de cause na problème ezotungisa yo numéro nanga ezali plus 243 9 98 99 36 59 plus 243 9 98 99 36 59 bien aimé numéro nanga ya ngoneza ya WhatsApp ndeko nyonso landi émission oyo bandeki no suko so bezo kota contact nanga pona prier pona yo prière eza nango ya ofele to senga mbongo ti tika kolo apambola bino partout na monde entier ndeko nyonso landi nga loboko ya Yesu ezali ko na bino ndeko nano ya mbi Jésus Christ s'était répété simalanga kolo Yesu Christ na fungoli motema nanga lelo na yambi lokwa mokonzi pe mobikisi nanga limbisa masumu nanga koma kombo nanga na livre de vie libela na kombo na Yesu Kristo amen. Merci beaucoup la ndeko yambi kolo Yesu tika nzambe nanga apambola bino pe atambola bino aide na biso groupe soki nzamba touché yo olingo sombela biso groupe bien aimé benga
pour mosala nzambe continuer tika kimia na nzambe demona bota na bio na komba Jésus Christ amen.